Église tozobisa ensemble. Oyo bango baozanga na couple na bango. Nana posa koyeba te ombongo. Oyo to nana posa te. Oyo bango baozanga eza posa na bango. Place oyo mwana mwasi aevre. Nzambe akanisa. Misala nyonso ya sala. Nzambe arekompanse ye. Nzambe afongola baeglise ali baporte ali kolesa la ouverte mpona ntina na bango kozonga na bango babenga balobi papa oyo biso tozali kozanga yango Nzambe akomisi. Nzambe azalaka fidèle. Alors tombola loboko non seulement ya mobali likolo po Bible elobi ete soki eglise ekangi ekanga tozosa Nzambe toye nanu kofungola baporte nyonso ya les portes ya likolo efungwama mule bana konoka likolo na tina bango kande batelemi wana apres tokoyisa Nzambe posa na bango bosenga na bango mpona bango bisika difera bango bana France biso ta na Congo biso na Congo babosenga na biso eza autrement bango mpe bosenga na bango eza autrement. Troisième chose que ça Nzambe bomba bango tikino kozonga na yo moko na bango Seigneur atika la libala c'est je la tokutana makamisa no église tobandi na kosa Nzambe fongola likolo mule bana konokela bango kandi batelemi wana tobondele panza Nzambe na Abraham Nzambe na Isaac. Éternel notre Dieu, te poussani bosse na yo tata. Kolo na kota mwa na ye atante parents Seigneur. Yesu lela efungwama. Lela efungwama. Lela ezana matoi eyotaka. Lela efungwama Seigneur. Mila ebanda konoka. Likolo na vina bango kende batelema na nza. A cause ya misala mwana mwaso Seigneur. Asala ya wenza. Nzambe oyo efutaka Éternel notre Dieu lela efungwama lela ekolelema lela efungwama toyoka fungela leo pele Église ekele bakoki ya kofungela pourquoi tofungeli Seigneur lela emesisa mbula ikole na mofina bango apekelekole na yo Merci Nzambe metina posa na bango toyebi yango te bosenga na bango toyebi te toyana pays pifeda bisika bango baza Nzambe na bongo oyo akende kokokisa posa ya mitema na bango Église mobimba totomboli loboko likolo tobondele pana Nzambe yawe Nzambe na biso mpe likolo na ngai papa topusani liboso na yo Yesu posa na bango sika bauti koloba na kombo na yo Yesu bazwa oyo Nzambe obongisa utaka la paix kobikina posa ya mitema na bango kolo Nzambe ya justice Seigneur kolo na kokama okutaka koleka posa na bango bayebi kozwa Seigneur oyo bango bamakaki kolo bayebi kozwa yango Tata nasengi o libéré. Pe na libéré en tant que ange na yo na kati ya église. Kolo na libéré Seigneur. O bazanga kinzam. Bisiko boti ko telema. Balobi na par na yo Père. Galati ya solo nkolo ngana sengi bazwa nzam. Eza iloko yo bango bazai kozanga. Amen. Iloba na yo ko kisama Seigneur. Olobi ke Yahweh. Opesi biso makoki ya ko commander na commander Seigneur. Kako bango bazai kozanga oyo ezai kotungisa bango Nzambe na lola bisika batelemi bazwa yango bozwa yango na kombo na Yesu bozwa yango posa ya mitema na bino ekokisama na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Église totongo loboko likolo kolisa Nzambe nkolo protéger bango na température ezali koleka lelo bato ebele bakenda poto a changer azali sur mosali te akoma soki nani me Nzambe a protéger bango kino kozonga na Yesu batika na kati na nkolo tobondele pa na Nzambe
Yesu kupona maboko na yo Père yawe nzambe na lola bomba bango bakenda poto tia bango triple na mitu babasa na identité nzambe de Yesu songi na même identité Seigneur pour nous c'est la joie bakenda bango nzambe no Yesu yeko songa afin que ce jour peut glorifier comme na yo elongo na yo Yesu papa te pèse merci Seigneur notre Dieu na pèse merci kulezwa lokumu yawe makambo misato biso tosengi nzambe ekokisama na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth etikala témoignage mpo na bango batatu eke ye nde ezali nzambe oyo eyebaka posa eprofondere ya mitema na bato nzambe mutu moko te akokufa valage bokoperdre eloko te bosimba banzete bomona troisième génération na bino na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth papa na bondeli boyekati na kondima na kombo na Yesu yango tolobi amen. Voilà, tobeteli Yesu maboko bosengi na bisika na bino. Voilà, nzambe alekana na kozwa lokumu oyo bino bozangaki ezalaki na kitunga wana bino bozwi yango amen amen. Kolo na biso azwa lokumu tozokende bokuma preske na su ochama tona profite. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Jésus, nous te louanges. Alléluia, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Papa, te pèsons merci. Ce qui va papa bazali yoza papa ya papa. Ce qui va nzambe bazali ça c'est frère mais yoza nzambe mokili ya likolo nasi. Éternel notre Dieu na remettre peuple na yo nasi na loboko na yo nzambe. Olobi ete Moïse etala komo kobénir peuple na nga. Yesu nazwi kombo na yo na tie likolo na bomoi na bango Père. Kosonga na bango Yesu poso tokoti mwa tolingi tobanda nzambe kolo soki okobatela te tata wakobatela kosambisa na mpona nzambe. Kuplo Yesu protege bango tinosongisa bango bisika bazali na nzambe. Mama bakokoma bakobenga biso tokoloba merci po ete yawe oyaki na bango te ozongi na bango Père. Na déclaré na église oyo quoi qu'il soit le jour la durée de la situation awa okokufa te akotikala te mutu moko bakoavoir ye te malgré basangani oyo aza kati na biso alibaki bango nyonso na etuluko na bango to bible elobi bakoya na nzela moko mais cette chemin nde bakopalanana na yango kimia na likolo na peuple na yo na kombo na Yesu yango tolobi amen. Voilà, kolo apamola yo topika libote baba potokoto batika imili mercredi bonne intercession à serviteur dans la l'église. Mercredi, il n'y a pas de réunion de jeunes. Maman.